Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo azosale zambalolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samagaba sambolwe salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azama. Komba mana Yesu. Komba mana. Tiro. Yesu na biblia tanto. Papa na biblia Mama, if love is crazy, love is funny. Bana ya SA, bana ya Afrique du Sud, shalom. Na zela nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir du 25 mai, na le 26 mai, na kati ya Johannesburg. Le 26 mai, na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye, pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé, moto na air na ye na ngonga na ye, poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25, ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer tombo na bino po bapesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diva boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana bamaladi nyonso tu bozala ngo ekosila bablocage ekosila balimitation ekosila bamaladi ekosila bazozela bino nyonso tu na moto.
Merci de vous asseoir. Je vous invite à beaucoup de courage. C'est la dame de Maman Audia. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je voudrais servir à la communauté. Et nous remercions la famille du choix de Cécile qui reçoit la métropole de Kinshasa entre terre et ciel pour son animation avec beaucoup de respect et de proximité. Pour ceux qui ne le savent pas, ce cadre qui vous reçoit est un lieu de méditation et également aussi de réflexion. Et l'instant où je lirai ces petits mots d'accueil en l'honneur de Maman Audia, je vous prie d'avoir une attitude responsable et des intentions pieuses pour son profond respect. Je vais déjà de mettre le téléphone sur le livreur. Il va vous de prendre des photos vidéo comme le frère qui le font devant afin d'immortaliser ce jour. Après avoir consommé l'eau de jus, c'est tout chaud maintenant. Bien après, je vais jeter ce vide dans ces boîtes d'ordures devant vous parce que nous luttons contre les déchets plastiques et nous ignorons ce que cela occasionne comme saleté dans notre ville province de Kinshasa. Et les sanitaires se trouvent là devant, vous avez une porte réservée aux dames et derrière aux messieurs. Merci. J'introduis cette cérémonie par cette citation. Je paraphrase. Au fond de soi, chacun se sent et se croit immortel. Même si c'est qu'on va expliquer dans un instant. On peut plus comprendre, peut-être tout réaliser sauf sa mort. Alors qu'on y pense sans relâche et qu'on y est résigné par des citations d'ici il est sur chers familles, chers parents et amis. Aujourd'hui, c'est dans la douleur et la tristesse que nous sommes rassemblés sur cette place de l'éternité, ici à la métropole de Kinshasa, pour rendre un dernier hommage à l'une et l'autre, à cette actrice dont la passion pour le théâtre illuminé chaque scène et cite Maman Audia, Kabasoukou par Marie-Clémentine. Pour beaucoup d'entre vous, comme Maman Oligo, et bien après, persistant, que la mort a brutalement arraché à notre affection. Pendant plus de 48 années, elle a incarné le personnage avec une ferveur et une sincérité mêlée, et sa douceur légendaire, qui naturellement touché le cœur de chacun de ses admirateurs. Je sais pour vous, sa famille, ses amis, collègues, l'épreuve est insupportable. Je sais que les mots sont faibles à côté de votre souffrance, et du sentiment d'injustice et de révolte que vous éprouvez en ce moment. Je sais que ces mots ne remplaceront jamais votre soeur, votre mère, votre tante, votre cousine, votre collègue, votre actrice, bref, votre ami, qui avait encore des choses à donner, à partager avec vous, ses proches. Et ces mots sont là pour dire combien nous serons avec vous, et nous sommes fiers de Maman Marie-Clémentine, et ses bons efforts services rendus à la communauté en tant qu'actrice comédienne du groupe Salomon. À part les circonstances qui nous a permis de présenter à vous sa famille, ses amis de connaissances, c'est de la corporation. Condoléances de Christine du village d'Enamulumba, secteur de Kalela, territoire de Kabea Kamanga, dans la belle et chaude province diamantifère du Kasaï oriental. Elle l'a dit le lundi 18 novembre 1957 à Kananga. Et voilà, elle s'en va séjour dans la félicité éternelle, le paradis, en nous quittant inutilement le dimanche 23 mars 2025 au Maroc, très loin de la terre de ses ancêtres à l'âge de 68 ans. Maman Marie-Clémentine, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, tes proches, et tous ceux qui t'ont connu et apprécié sont là. Tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire au revoir et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peu de choses. Et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Nous avons été très heureux que tu nous en accordes quelques-unes. Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi, qui savais cultiver l'amour et l'unité et l'amitié. Tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'amie fidèle et généreuse, la collègue appréciée, la mère attentionnée que tu as été? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous réitérons nos plus sincères condoléances à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes mamans, Marie, Clémentine. Chère famille, ainsi rassurée, Maman Audia est venue chercher à son domicile ici, numéro
de la ville Kembe, dans la commune de Galema. À la sortie du culte de dimanche à l'église de Mission Adorant le Seigneur, dans la même commune, car à cet instant, elle vient de changer l'adresse de commune. Désormais, elle reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier VIP, culture B, à l'E4, au numéro 24 de la rue de l'Espérance. Je répète pour vous, la famille, la dernière de Maman Bolingo. Commune de la télé, nécropole de Kinshasa, entre Périciel, quartier VIP, culture B, à l'E4, au numéro 24 de la rue de l'Espérance. C'est ici que vous reviendrez souvent, et non seulement le 1er août, jour officiel de mort en République démocratique du Congo, pour rendre visite et requérir sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont le plein de ville de Kinshasa, nous réitérons une fois de plus à vous, sa famille, ici présente, nos condoléances les plus sincères. Et au nom du président de notre conseil d'administration, nous offrons cette gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de Maman Marie Clémentine. Un membre de famille, s'il vous plaît, pour recevoir la gerbe de fleurs. Merci. Chère famille, maintenant que notre cérémonie s'est terminée, que le temps de nous séparer physiquement de Maman Marie Clémentine de Béni, nous espérons que toutes les évocations formulées au cours de cette cérémonie vont inéluctablement s'ajouter aux souvenirs personnels que chacun et chacune garde dans sa mémoire. Méritons la paix et le repos éternel, nous prendrons ainsi congé d'elle, tout en nous disant au revoir. Dans la langue chère à ses aïeux, la langue qui caressa ses rêves d'enfance, comme on le dit en Chiluba, Mamou, Odia, Marie-Clémentine Ouetou, Waya, Bilenga. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Ici se termine notre discours. Je vous prie, chère famille, de vous lever pour ceux qui sont assis. Nous allons nous approcher du corbillard afin d'accompagner Maman Bolingo. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana kwa mwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tiro. Yesu na mingi na tachona Yesu. Papa na mingi na temonie sakano. Kapena tato na bonsambe na yo Sabato. Yoka bosenga na nga Zambaka basaye.
okashije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na ngai osabo nzambe na yo na ye na kozanga na ngai osabo nzambe na yo salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso salela ngai yeso bisenga senga nzamba alonda nalebi yapesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nzamba alonda ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a encore une parole de la fin pour la famille? Je le dirai après la prière. C'est le dernier mot. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous te disons ensemble merci parce que tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est bon. Mais nous te demandons à ce moment, mon Dieu, mon roi, toi qui as frappé, c'est toi qui es capable encore de consoler. Bénis tout un chacun de nous, mon Dieu, mon roi, qui a multiplié vraiment l'effort pour consoler cette famille éprouvée par l'éternel. Car tu as dit, mieux vaut entrer dans une maison de deuil qui est d'entrer dans une maison de fête. Parce que tout celui qui entre dans une maison de deuil, mon Dieu, mon roi, il va recevoir vraiment un renseignement pour dire que vraiment la terre ici dans le monde n'est pas chez nous. Quoi que nous faisons, quoi que nous pouvons faire, quoi que ce soit, Père éternel, mais l'un des 4 matins, nous serons obligés de mettre fin à notre voyage sur la terre. Ça va nous demander vraiment, ça va nous donner vraiment des instructions, Père éternel, afin que chacun de nous examine sa vie vis-à-vis de ta parole, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, nous recommandons vraiment pour ce temps, mon Dieu, mon roi, qui t'est arrêté, Père éternel, afin que ton âme repose en paix, Père éternel. Sur le chemin de retour, bénis tout et chacun de nous, Père éternel, et console-nous, Père éternel. Et surtout, console-moi cette famille, frappez, mon Dieu, mon roi, Père éternel, afin qu'ils ne puissent pas perdre de l'espoir, Père éternel, afin qu'ils puissent affronter, mon Dieu, mon roi, Père éternel, selon les témoignages que nous avons entendus, que notre maman, mon Dieu, mon roi, Père éternel, a exercé sur la terre, Père éternel. C'est pour cela que nous sommes venus ici, Père, mon Dieu, mon roi, parce que son témoignage a touché vraiment nos cœurs, Père éternel. Nous recommandons tout ça à toi, en demandant vraiment ta protection, début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire et pour notre joie. Au nom puissant de Saint Justice, nous te demandons ainsi. Amen. Amen.
chère grande sœur, chère maman pour tant d'enfants, cher Bolingo, le moment est venu. Le moment est venu, le tout dernier. C'est lui où nos mains impuissantes se séparent des tiennes. Mais nos cœurs, eux, ne te quitteront jamais. Avec tristesse, mais avec respect et reconnaissance, nous te confions maintenant à la terre, à l'éternité et à la paix. Et avant que cette tombe ne se referme, permets-nous une dernière fois de te parler. Tu nous laisses, mais tu ne pars pas seul. Tu pars entouré de nos prières, de nos larmes et de notre amour. Et dans ce silence sacré, alors que la terre s'apprête à se refermer doucement sur ton corps, nous voulons te dire oui. Mais surtout, merci. Merci pour tout ce que tu as été. Une sœur forte, une femme de foi, une âme pleine d'amour. Tu as tout donné, souvent sans rien garder pour toi. Tu as été un refuge, une force tranquille, une lumière dans l'ombre. Alors maintenant, marche. Marche sereinement vers la lumière. Et quand tu franchiras les portes du royaume éternel, salue pour nous ceux qui nous ont aimés et qui t'ont précédé. Dis bonjour à Marcel Mboyaï, notre papa, la sainte Christine Chitoukoua Kaloubi, notre maman, et à notre sainte Angélique Chiboraki, notre sœur aînée, à nos différents saints Ramsès Lukusa, saint Dev Chamala, Mélissa. Salue tous nos ancêtres connus et inconnus. Dis-leur que leurs enfants sont à côté. Une nuit et qu'on ne les oublie pas. Dis-leur que tu arrives, le cœur plein de l'amour d'un peuple congolais, de l'héritage d'une vie bien remplie. Dis-leur que nous t'aimons. Repose maintenant en paix, chère grande sœur, que Dieu te reçoive dans sa paix, que les anges te conduisent au lieu du repos et que la terre du Congo, douce et reconnaissante, t'offre un sommeil paisible. Va en paix, Bolingo, et veille sur nous, comme tu l'as dit. Merci. Bravo, bravo la France. Bravo l'immortel. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Je sais que tu es parti. Mais je bénis l'Éternel parce qu'aucun s'y bien. Et c'est comme mon côté. Merci Seigneur. Mais puis qu'on aille au mon côté, on a la zame. Mais au tiki biso mon côté, au tiki biso na zame. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans nous. Quel est mon moment? Mais au manqué de ma carte civile. Lingatayo. Merci. C'est la Michaela Mbote. Merci. On peut acclamer s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est?
kutusa isuna ni Mama Mario. Sisa. Mama. Wabana. Mama odia. Wabana. Hey, Mama Mario. Mama Mario sina watoka bwana. Pananga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo, azo sale. Naipa na yo, pananga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na azo sale Zambaka sangolwe azo sale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina témoigner.
mpe na ndato na bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na ngai ye nzambe alole na ye na bapasi na nga kosa bonzambe na yo na ye na kosa bonzambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo yeso merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo donc docteur Mogisha kosonga komi kokosa donc yele docteur Mogisha azongi mais topesi date oyokile topesi date mais ozoloba nanga lisusu kino docteur Mogisha azongi aza wana sur place na bakisi nyonso malamu kutu kende na osukola elongi na okitoko propre la kopakola eloko te kopakola mafuta te kende pa docteur Mogisha a consulter yo ayeba kisi ni akopesa yo direct. L'air azo mono boye eza kutu bien par rapport par rapport à des botindra ba vidéo des botindra ba photo et le nom de boye bien kutu ko simba simbango abaloli boye asimbi boye azo mona nini kisi na ko pesa okobika noki. OK ozo mona bokene mbango pas docteur Mogisha bozo ba rendez-vous bokene oza ba rendez-vous bokene pas docteur Mogisha aza na Paris wana numéro ko zala wana il y a docteur Mogisha oya salelaka et kozala wana bobengi ou soit bobengi na 089 65 61 779 na kopesa bino numéro docteur Mogisha ozo salela na poto ya numéro qui sasa na numéro ya France ezali. Papa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo yo. Azo sale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasangolwe azo sale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso alléluia
Yesu azana bomoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tatola bon sambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Yesu. Nalemi bia bisenga senga zanga longa. Nalemi bia besanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalemi bia bisenga senga zanga longa ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu. Kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga mesa mukatanga ye. Mesa mukatanga mesa. Alléluia. Tiro. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alukanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobina obina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzamba mosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba mosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga tesitino Asa nzambe
nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana. Avant que les familles se lèvent pour recevoir la fleur. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo apananga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangano. Napena tatona bonsambe na yo isamba to. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na ngaye zambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Yesu. Nalebi bia bisenga senga senga. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga lola ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi wachanzelela.
moitié tishina moitié tishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa alléluia chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo bazocasona kwani nalingi mobala oyo yeso direct on va monétiser ta chaîne aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitilo aza nzambe qui est entré dans une maison de fête. Parce que tout celui qui est dans une maison de deuil, mon Dieu me voit, il va recevoir un papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo pananga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salelanga yesu yesu salelanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tatola bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambano na ye. Naye na bapasi nanga kosaboza mbele yo naye na kozanga nanga kosaboza mbele salelanga yeso yeso salelanga
Nzambe na bisenga senga Yesu mokoni ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalobi te bisenga senga senga lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kutika ngai te lokota ngai yo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu soki nazoyeba opekisanga te oyebi te bisika nzambe azokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelanga nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Nagombe papa tata pe boye na tati mo pepe. Bana na biso pasi. Ah basi. Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokiti na metro chateau tia Kayau awa ozomona okimbondo olalala na Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro biso batalinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit
ya kogrossir bafesse sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga